En tout cas, bisokutu, côté kuna, tozate. Bisose, primus. Pour la bisovasi, primus, endi mama. Masanga ya matata. Masanga ya matata. Bisobasi, toboy. Toboy, toboy. Biso, c'est primus. Pour primus, et ça, c'est primus. Biso, c'est Mosala. Primus, c'est Mosala. Primus, Agoka. Primus, apicata la poe. Pameli paponata la poya primus. Pendele ya lokum. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, Agoka. Hello, mais. Oui, papa. Je sors. Déjà? Je suis à la paroisse. Après la paroisse, je passerai voir Gama et Aziza. Hein? Mais est-ce que tu as causé avec ta mère? Ah, pour vous, il m'a parqué? Bien sûr. Comme ça, tout ça, il n'y a que ça. Moi, je pensais. Il faut d'abord dénouer ce problème, puis ensuite, on va voir le reste. Je pensais que vous soulèvez déjà un moment. Non, maman, papa, je n'ai pas pu oser. Compte tenu du tempérament, très chaud, je ne voulais pas oser. Je voudrais que toi, en tant que fils, on soit maman. L'esprit de mère et l'esprit de l'enfant, c'est tout à fait différent. Peut-être au courant, il est mieux que papa et maman. Hein? N'oublie pas. Hein? Oui, je vais oser. Oui. Vraiment, fais un effort. Hein? De la convaincre et qu'elle accepte pourquoi nous avons accepté de sortir compte tenu de l'hallucination et ça va? Ça va, oui, c'est... D'accord. Ça va, côté? Pasteur Gokenyo, c'est moi. Tout va bien? Oui. Bon. Mais... D'accord. Bon, tiens, on sera un moine, hein? Mais makambo ya libala na bangwana to sola na munzeli mana muisala manuki bazongo bano bayake banyewa sala ko susuki mibale so misatu sikotala na nobela mikolo baleki kuna musala na ezo zelaye makambo nyo sofandika kandenge wana libala ngo bayela ki lokole bandaki bikakata ndenge wana to komi na suka malamu esila kaka bakeni c'est exact otia na mwana comme ça makambo nyo so évoluer moi mukileki ah ça va ozongi yeah. Mais fin de question sur c'est quoi de préférence oui beaucoup de mamans c'est toi ça va bien li pas pas ça t'es la moniette hein toi la maman solo la biso mbele munzi parce que mon moni makambo mo pesa mutu pasi toi qui pour 3 semaines il y a des problèmes, finalement, on comprend que aussi comme ça. Non, mais moi je préfère toi arrêter, tout à l'autre chose. Tout à l'autre, tout à l'autre,
Vous a guidé, que Dieu seul décide, parce que on a payé malade pendant 1 an, on a observé vie quoi. Dieu a décidé à la bonne. Bon, tu n'as mis qu'à Catalogne, soit un petit peu comme une souka boy. Dieu a ça qui s'est engagé, les balles, on a eza bino mi balé. Si quand on comme une souka tika lissus, ne bela pas sur tout ça là qui n'a pas moi si wana. Famille mi balé so yo kanate, to lingi li balé wana te, bino mi balé bo yo kanati, to comme sur un niveau à kosola ngana monzeli. Ti le lo ya ko bananga lissus te, o tika likambwana. Okobala moi si musuto obala kalipa, tiko la kisanga su moi si musuto te. O ngana yo kwa beli, ye wana okobala. To kana non maman. Parce qu'il y a des choses que nous éviter. Notamment, la condition PDG Massassi a posé qui avant la prison. Tu as vu que oui, mais on est allé au principe. Il y a d'autres conditions. Premièrement, il faut aller à l'hypathie. C'est moi qui n'ai pas posé qui moi deuxièmement ngai na kubima na territoire pendant 1 an au travers du service nae biloko ngana sinyaki kasi tango sinyaki baki mikano ngana sinyaki saki ndenge wana c'est ça papa na bino lobi ngana sinyaka kabanga na pasteur kweli monzela ibi makambo enfin so pas ko dia ibisi ngai na monzela to soli bona libana na monzela ibi makambo maman. Mais finalement, il fallait tout ça. Je préfère encore que papa ça va pantalon bino la taka, bino vous en makuta. Qui m'ont pas d'avoir encore na. Parce que continuer mikando ya mabema benengo na penza so zo raisonner malam. Bozo ba kebele bana mbali. Papa na basala endengeni. Yo ndimi penza mwana mosona, papa la na PDG Masasi. Mwana mosona ko ndimi. Lo ba bosaki na bolingo te. Ngai pena ni mabiloko wana. Na ko ndima ngote. Soki na yeba ki yango, belenga na sinaki mikanda wana. Na zo yebisa yo. Lokotomboka na yo pesa solution te. Lokoto bimaki biso nyonso ngasi ko na zo zonga na kota makala. Lokotomboka na pesa solution te mama. Makala na kota te makasho nyonso na kota. Makala siko na zo luka na kota. Makamone ko sala te. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Na lokotomboka eza solution te. To sali yango poto na prison, to luka. Ngai na le bagi na papa na bino na banga ka te na tikala na ngai lokola ya lingaki ko bima. Désormais, maman, kokota makambo na te tika, laisse-moi faire. Tu m'entends? Laisse-moi faire. Et talingai na lipati nous allons. Au fond de la ngala qui s'assate. Et le ngino na komona mona ara qui s'assate la ngioso na poto. Ba fleur yo. Le kota soma été ba fleur. Te osonga na sali to ko yo sala te. Hein? Yo kabino na poto kuna bobuta ba fleur za tango nyuso. Awa bando yana na mona to tia mai. Songa na tite yo ko tia te. Ah. E como kata na kata. O nyuso kata no la ya ko ndambo. Ni kina kile. Ngai yo bene ki. Bon voilà. On on a expliqué makambo oyo pasaki. Oyo passé siko na ntoye bien. Ndenge bozali na kasho na ndenge bobimi wana bandanga mpe na uti poto na ye ndenge nayaki na fiancé na ngai na elombe makambo toyelaki na moni moko te eza esalami ya bien nyonso ekika problème sur problème ka bon na nyonso wana esalami na moi ifalaki nafanda ata tranquille yango na décidé que non nafanda na PDG Mastasi tofanda naye ensemble po nakende bo mabe nasala bo mabe likambo ezo aboutir na bien ezate alors tout tika o biso toyelaki tout ça non obli popolaka avant peut-être monsieur ko simba c'est pas le cas boy tozo sola balu c'est le photo sola ne soki longe balu ki boy mato ili suse balu te balu ka to yo kalika mulibela ko yo moni masasa yawa o sa su bêtise o sa pe lo bêtise so para mal masasa yawa na yawa aya wana ndako akadza betika seka mukini nalobi yo ozoluka nini na ngai nga mona zo comprendre masasa yawa masasa lalisi ngai na kasho mbala liboso kolo kasho mama bomengo ngana ngomi kolanda ye na nsima nayoki sola kasho anga nzambe oyeba ata limero ya makala te po soki ya yawa ngai telefone ezali ana telefone nakoboma yawa sono sala eza pour rien bakangaki na kasho bimisaki iliki wana na kasho te osalaki yango te moto abimisi na kasho wana ezaka masasi ezoloba wana ngai masasi te masasi lokola ye alukaki likambo aluki abebisa libala na yo nayebi te nzambe alimbisanga na ndenge nakosamaki
masasi te nalingi masasi te mais yo signaki signature kuna na kasho oyebaki ntina nango sinatina mpona bima osinya mpo bima mais nga na ye soki masasi mtasalaki tu mpo bino mobima ye ayokani na baparent ayokani na papa na bafamille ya mama bomengo kuna ke abalanga alors bango baaccepte yango yalongwa bosinye basignature bobima tala nayebi te nakoki kokende koluka ye azongisa nga na kasho na se na mesene mpe na solo wana signature osinyaki signature te osinye likambo ebata kosi tosinye kabo nani kuna omi mpe kabongo akota osinye na passion nga na moni soki aye na miso babétise wana ke nani Franchement. kaka nde na ye monsieur wa ça va non c'est peut-être tu besoin de retard non il fallait ça la réunion va travailler Monica ka mon contretemps là qui peut il y a un travailleur merci GG Combo balongolé 3 dents 1 2 3 makasi sukali ba biscuit même libre sukali sukali donc te yo sa malamu te yo nseni na ngaseni nenda zokanila yo ebo ngaseni oyi na zoloto pamba avant boy lipati oyi na loti na kangi eso na kangi kolo ntoka ozate koloto pamba mama kila naki kokoma ndaka nzambe mama ya autotransport bon na mesana otambanga mako ebo kila sek na rasko katinga nazobima na nsima mama zala makambo na ye moko alo tobeta tolu mukeko nini soki nini te tolu kaka tobeta yo oza presse mingi nga na mwana paster makambo wana efe biso tobalanye nga naza na motema malamu nazwi yo nazolakisa kaka tala awa libulu ezalaki natiaki bonga mwana sina wume na mwa kishiso moke nayebi libulu mpe eza te ndenge ozokosa nayebi kozokosa mais kala te marie jerusalem aboyo presse mina nga na mwana paster nga alingi nanga te ibonga sani bongo te Maman secrétaire. Okolukela imprimerie moko ya bien. On va faire la carte d'invitation très bien. Et ça va t'acheter. La likolo nango na tête nango et ça en or. La limite l'air n'a pas sa invitation, il n'a pas la montée à l'invitation non. Ce qui va faire c'est ce que non il faut les a bien imprimé. Comme ça quand ça nous va venir là pour que le cabulon. Regina balayo. Tu fais tout. La secrétaire est là, c'est l'administration. Si pas trop balate yo lingi o chaka mutema ngana balayo. Wana bibi samisala nangako ya uchama babe na wana. Zwa natika jango likolo mesa na yo. Kota nouveau venu wana. Elombe? Kota ikaka. Bonjour PDG. Grand. Yonde Elombe. Oui, comment on a les amours là, Elombe? Nani appelle ça comme Elombe? Papa, n'a pas ton abotani. C'est mon nom, ou bah oui, Elombe par rapport à qui? Par rapport à qui Elombe? Uzo samba, uzo kwa kuzo mwasi te, uzo kwa kubala mwasi te, Elombe.
partir d'aujourd'hui, en répétant ce qu'il y a déjà, mais je ne répétant ce qu'on a un service pendant une année. Vous travaillez pendant une année et au moment. Et comme tu commences aujourd'hui, je te débaptise. Dans Congo, il y a Ezogo. Il a qui c'est simplicité. Il faut être simple. Au Congo et Lombe, tu n'as pas droit à Congo et Lombe. Et par rapport à qui vous avez Lombe. Ce que tu peux tout, mon petit frère. Oui, na gisasa, tu na banani bakolo gisasa, bala gisayo gisasa nengezali. Oui, il y a un français, Milaï, français académique. Il y a un an, j'en avais, il était heureux, ni était témoin. Tu sais pourquoi nous les hommes, nous voulons. J'en avais, j'étais français académique, ne sert à rien. Tout ce que ça m'a dit, c'est un pays. Pas français qui voit. Et dommage pour ton papa. Un pasteur. Aucun verset biblique. Pasteur ça samba. Verset biblique mon côté ça vous mena munoko. Ni ne sola ça pasteur. Donc vous avez contaminé dans le français académique. Mingai. Français yamouké avec des éléments convaincants. Nabimisa on a tient mais ça pas au PJ à 5 sur 5. Nalongi procès. Et t'as la malchance parce que c'est comme un garçon fatigué, alemba lokola muamba. Lokola muamba. Donc kutu makazi. Okomi na Congo ya Ezogo. Ozo ya na mwasi. Tango yaki na mwasi na una bureau, tu savais déjà que mwasi na walinga kingai. Ni pati azangi kolelanga. Tout tika na yo. Olingo tika la invitation, ngana na mariage na bino, na beta maboko, possible yo ke na mwasi ya bien ndenge wana. Oye na suki bakalinga, okalize mwasi azolinga ngo. C'était semblant, c'est que tu faisais là. Ils avaient pas semblant. On voit na note ndambo za sukula suki, mwasi akolinga ngai. Dommage. Oye na mwasi, omoni ke kuluto alingi mwasi wana. Qu'est-ce que tu dois faire? Au côté que la moitié wana kuluto azwana yi. Tu ne gardes que tes relations. Relations on est pour sauver la future. Mais yo lingo kanga na moitié wana. Voilà où nous en sommes maintenant. Lombe. Oko kende oko sire sapat nangayo. Non. Attention, Siran très bien. Il paraît que ça l'a bien. Il paraît que ça l'a bien à Poto. Alors, ça l'a très bien. Et puis, au Kenokabo là-bas, invitation aux la secrétariat, sur aussi ici. Au Kenokabo là-bas, invitation, on a la charge à protocole. Quand on a taxi, bis nous soutient, n'a pas de taxi. Au Rozoa, Fula ou bien taxi bis, il y a MB ou bien auto junior. Kozwa na kote so na tun ticket oya na ngwa. Na mona ticket oya na ngwa comme MB ou bien auto junior. Comme kozwa car mususte. 20 000. Aller retour. Kabul bien invitation pa ya makolo ke makolo ti retour na yo. 20 000. D'ailleurs c'est 8 000, 2 000 boutiques là, ça c'est ça pas toi. Oyo comme bongo na oya ngwa. Allez bima. PDG Natna Mouké, merci Naougno Solobi. N'habité un rapport de formation Nangaï, un rapport de niveau d'études Nangaï, jusque-là, nous avons défini attribution Nangaï, fonction Nangaï aussi en compagnie Naoté. Est-ce que vous avez considéré ça pas tout ou bien il y a autre chose? Tu vois ce qui m'énerve encore de plus belle. Quand vous avez François, il y a aussi un candidat qui est là. La justice n'est pas au pays. Français, on est bimaki. C'est bimi. Et vous gagnez un procès, la français, on a. Si vous avez un et n'a pas tout ça la gagne.
Et voilà bien bato bolibaka ke tolingi mboka na biso Zaire, tolingi mboka na biso. Ko sire mondele na poto twa zo tambola na kesi na yo ko sire ba mondele. Mais pona kuzonga na mboka na kolakisa ke oui olingi mboka na yo. Ça l'accent na bande no ba Zaire ke oui sirage ya bien yango yo. O ya mulunga yango, siri ya mbula, sirage ya bien. L'accent ba ninga no bandi mayo Zaire. Non, olingi ba mondele. Mondele azo tambola zo mela cigare na ye azo tambola liboso. Yo simbi kama mbwa na ye. Sekisa kama mbwa. Uzo tambola. Mais pour la kusala mona mboka na yo zo lingate. Tirage makama ko tire sapato sala kama na poto. Au sala kama te. Albima. Albima. Te Corvée, bah, Pessibiso. On va le signer. Chaque semaine, tous les mardis. Et pas yo to sanzambe mikolo nyonso, osambelaka. Et pas yo banda ko signer mikanda pasteur Mobimba. Na makambo buzobo bokende iko ndima wana. Makambo malonga te bino bokende ko ndima wana. Za mwasi ya pasteur ko bosa na ngote. Na bosa ni ngote. Na bosa na ngote na nani fele pe ba pasteur bazali so kansa ke bino ndebo kende lolo. Likambo yo za na ngo raison, pe yo za na nzambe na yo. Il faut que na ko signer mikanda buzoba ndenge wana. Non. Et lombe azonga lisusu na poto kende mikanda okende ko lwanga na signer. Non. Nani lipati babala na namona mbale o masasi. Yo kanzi na sepeli ndenge na moni bango na masasi. Esika toko ko signer enda bani mikanda pa OPJ. Okanzi na kuti bango na libanda pena na sepelaki. Et lombe azo kanisa ina kata motema na ye. Bolingo za bolingo ha. Il fallait quand même to bima na kashowana. Pona ko banga na yo. Il fallait une raison. Pasteur Mobimba so banga nzambe te maso banga kasho. Na makala. La raison oyo PDG Masasi apesaki sont valables. Yamwa to ndima ki ba légation na ye. Bondimi elombe azonga tiso na poto ta fanda mbula Mobimba. Bondimi nani Masasi abala lipati mais biso na monsere to yebi kaka makamoni ni toko bimana na frontière lisusu te ya Zaire toko sala kaka na kati toko bundate na Masasi toko finga ete toko sala pe mabe moko te awa na mokili oyo oye ko yiko kotsa biso boloko ce qui tondi makayango te to le ko nous retrouver na makala kuluzu na yebi sio boyiko ngai na bolingo na sana ngona mwana na ngai soki boyebi sa inga le même jour que mikado na zo signer za pona bongo dudu na ngaki na signer te na ngai na ke na nga boloko makala non na ngai na ke il y a bolingo c'est un problème il y a nazo biso le loko na yo na loi na yo bosotikala elolo ke de poto na sina bandi makambo ngo ngai moko akeoki kabla yo banga kana yo boloko banga no kasho ngai na ndima kana ngai na ndimi yango elombe aso voyager ngamo ko mtana makambo nazo sala azo voyager na nzela brasa yoki yango to kango ba okanga mbalo yo ko lokolo kukiba kasho ba kanga ngai moko yo otikala libani ngai na ndimi boloko ko ko sala complot na mwana na ndimi yango na ndimi boloko papa on eza complot yebi lena moya ko bebisa nazokendi na mwana nazokendi nzela brasa fanda wate non ndika mama na ondimate mais tu makangi mwana il va celui qui va aller na makala non na sina mani ba démarche kwa musika eloko so bosa na yango tuke ko signer ba mikanda po ya za la boya Masasi ta yo biga ngaso kina salaka ngaiso kazaki mwana mobali na oniko sala mutu wana tepe humiliez-vous et les autres vont vous élever c'est ça la chose. Oui, on vient de rentrer. Il fallait pas signer. Dites où nous étions. Classe on a qui des signer agnété akeneki hier tambola kana 30 à déjà bien 5 heures akoma kava c'est le plus matinal. Bon maman na outé pas batouana. Oui, tout marche bien. Il suffit que tu aies $300, comme ça, demain après-demain, ça document nous sommes à traverser. Maman na mbongo pesa nga pona ilambala pe pesa eza kuna. Elombe. Donc maman sans que le papa sache. Bino batata boyokana kina ko lipoto signer mikanda ya pamba wana. Biso tozo kanisa makambo mususu bino bozo kanisa makambo mususu. To signer te. Bongo le longa na bande biso makambo pozo ngisanga sim. C'est avec raison que nous avons accepté ça. Tu es parvenu à convaincre ta mère. Maintenant, elle s'en prend à moi. Oui, papa, vous avez raison. Au début, on a convaincu que maman, je ne pensais pas qu'il y ait comme un degré ou comme il est là. Je suis en train de subir une humiliation. Bon, moi, vraiment on dit bien on a classe ya sala
musala oyo kosila ikilasi poto yango wana nyonso wana ngana ndima mwana ngamona anyoka mabongo ngana ko prouver yo chaque jour sunaki na bureau en fait bureau te sunaki na Moussa Massassi il commence à m'humilier ko finga nga bandeli ko finga nga vinda nga na poto il dit des histoires ba poto bakendeka quand il est malade il pense qu'il y a une vie à bana poto et ça moi je dois accepter ça là c'est quand même trop fort ko finga tous les jours non je ne peux pas supporter ça dépasse les seuils du tolérable. Mais au début je pensais qu'on a encore supporté même que Babala Nalipati, mais maintenant papa sincèrement je vous dis que c'est plus fort que moi quoi. Et puis on a dimanche pendant que va le mariage na bango et pire à nommé directeur de protocole pour na mariage cérémonie. Je suis chargé il y a Kabola invitation, je prends d'abord mes invités à moi et puis m'inviter naïe pour que bas la témoin il y a humiliation dans naïe. Et comme principe si à sa réunion tindi va communiquer na chauffeur il y a MB, il y a auto junior, il y a écurie volant que jamais na matana dans la cabine, que mène un chauffeur, il faut na fouta, je sais pas 8 000 ou 10 000 que vous payez, na van na cima, coincé avec tout le monde. Non, j'avoue. Na kita kabilamba sali, c'est ça que vous voulez papa. Non. Comprenez ça. Ça dit que commis. Non. C'est une humiliation hors de bord. C'est quand même trop fort. J'ai décidé vraiment de soutenir maman dans la position. Mais il fallait quand même que je sois au courant. Il fallait que je sois au courant que nous entreprenons ceci avec maman pour que je fasse ceci. Si on apprenait, ce sera plus grave pour nous. Papa, il faut accepter de prendre le risque. Il faut prendre le risque. Qui ne risque rien à rien. Il faut ça, les mabongo. Parce que ce garçon, non, décidément, c'est un criminel, quoi. Criminel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à voir, s'en prendre na poto et tout le jour, s'il vous plaît, papa. Tous les jours, na sukola kozasu ba na qu'est-ce que la voiture, na qu'est-ce que ba pneu la voiture, na qu'est-ce que ça pas tout moi, na ne serrer ça pas tout naï. Non, dis-moi autre chose, mais c'est pas ça, c'est je préfère que na que tout naïe, après ça nga musala en rapport na formation na nga en rapport à niveau d'études na nga non. Na poto na kenda kolia ça bana kotika bana bamboa na sera ça pas tu immense. Je m'allais à votre idée avec maman. Mais que ça réussisse bien alors. Oui. Bonjour. Comment? Bien. Ça va? Lipati Mouskouri. Ah, la bonne maille. Non, quand t'as besoin de Osani. Yo tsemutu, ngala tsenzoto. Bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Madame Massassi. Répète. Bonjour Madame Massassi. Ok. Ah chérie, vous dites que pas sur ce savanga zani. Le tikana 3 jours ya panga. Il doit que kakaboui. Ah. Avec de moi na pasteur, on kakaboui. Ce sont les misanga. Nous sommes toujours été belés. Avec un nazo linga. 1, 2, 3, été belés. Maman. Avec un nazo linga. Na somba journal lobby. On les a pressés. Tout ça, tu sais. Ça les logo, t'es kakaboto, ça les logo, t'es. T'es, ça les logo montés. Mais toi, de mariage. Hein? Tellement. Ah. Non, la vente ici. Mais quand même, non, il est pas au fan, hein? Non, lui n'a pas droit. C'est un foutu type. Alembaneti Mwamba. Mwamba. Comment que nous vendons de tous? De tous souffrir. Moi, je nzambe kaka mutabongisa kiki biso to balana. Ok? Yes. Alors, ngasiko na ndenge 3 jours yo.
ozozelisanga kaka nga na nayebi soko chaque fois naomona paster 3 jours mpenza mosika te tobala na tofanda ndako ma on aura tous les temps. Mais avant gutala kaka vangu vangu ezala malamu te eloko omeka esukaka mabe. Alors tosala rapide mpona akende okabola bainvitation cet après-midi. Mais on a quand même la papier au comment on ça. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Ma. Tiens, ok. Alors on a l'inga qui yo banane ba invité na yo. Ngala wanda. Banane ba invité na yo. Bon on a kia yanga. Comment 10 fois? 10 fois. Tiens, Jean Kinzonzi na Michel Sompex. Métier. Atiana ni Saint Rita. Oh, il y a. Moi, si, il y a Aboubakar. Oh, tu vas jamais bango? Mais bon, là, on va te mettre ce qui gambe la victoire. Tiens, maman, il y a récréation. Il est pas bien pour ma cadeau. Ah, Kabila, il est là, mon père. Ah. Nec plus ultra. Non, il est bien. Tu veux comment tu vas te mettre sur le bâtiment au monde là-bas? Tu vois, bango. Ah, cadeau. Tu es au monde là-bas, sur le bâtiment, c'est mec qui doit caler au côté de la liste. Yagili. Ah, aigle bardé. Yagili. Tu sais? Yagili. Mon Jean-Marie. Alors, il y a Harmonie. Harmonie. Tu es au les qui sont là, la ligne là, bon, tu es sous canon bon. Tu es, n'a-t-il mis? Au mec, ça va être bien, Atia, nous t'as souka. Il y a bien aussi la sécurité. Adjudant, Pelé, n'a moi ce n'est bébé. Hein? Attention, attention, qu'est-ce que. Parce que c'est un type, il peut ajouter ses invités. Nakati. Mais, Baza va péter, il va faire au moins, bon invité, mais il y a invitation, il y a Pierre Moutouna, il y a Yanda, pour Moutouna, pas y a. Pas mon équipe. Faites attention, il ne faut pas ajouter. Et aux autres, comme avec colère, pourquoi? Hein? Ezogo. Ah, comment est-ce? Oui, c'est son vrai nom, Ezogo. Ah, mais en tout cas, tu veux dire la simplicité. Ah, tu veux de ma recherche. S'il vous plaît. Comment on a élombé par rapport à qui? Il ne faut pas m'énerver. Ne faut pas m'énerver. Monsieur Zogo, je t'ai dit, Ozo Komanakanda, pourquoi? Hein? Non, Nazo commencé. Allez, fous-moi les longues nayo. Il faut sauter en droit d'ailleurs, les longues nayo. Mais moi, je ça si. Pardon, hein. Tiens, tiens, mon état, comme ça, qui n'a pas de oh bon, Bima le bel Alemba le Mwamba. C'est un garçon foutu là, très fatigué. Il dort. Non, chérie, il dort partout. Chérie, attends, mon temps, non. Nous autres, on est à mon bel coup, nous ganguer attends, mon propriété. À quoi sont ma bien dit, vous avez tous les deux ensemble. Azoma mobile, le pain yo yebiti ko finga boye. Qui tout comme mamie était. Bien maman t'es. Ça, merci. Yo yebiti au métro. Ah yo t'es. Ozo misanga. Mais quand on est c'est parce que ozo misanga. Ah yo de me kanda. Ouais peut-être peut-être banner. Oh non. Non. Mais bien, nous avons un pasteur. Surtout balani, dans 3 jours nous balani. Vous zo banga, oso du pengai. Oso gagner peu oso zwinga. Oso banga bondi oso mutu mugo ndi oso bangi so. Mutu bangi so. Yeni nana ke banga sia. Oso banga te mutema nde. Oso gagner nga penga yo kutu penga nga. Oso kana bo. Oso banga droit ya baiser. Oso gagner banga. Ah. Pourquoi vous t'aimez mes ouvriers? Eh, quoi ça? Nada Coco. Oh, bonjour papa. Bonjour. Tu exagères quoi? Hein? 2 millions sur le Goya au Sangana Yeba, un improviste, c'est pas ta maison ça? Hein? Tu sais le protocole en dégonnaté, on regarde tous les jours pendant ton papa à la respecte quand même les gens. Je ne sais pas si vous pouvez profiter aussi de donner vos invités pour le mariage. Parce que mon ma carte, on a les alliés. Je vais envoyer mes cartes moi-même. Ok. Papa, va soda dans la porte. Moi, va soda dans la porte. Il y a tout.
Mais c'est la dernière fois qu'on n'a pas emprunté. Hein? Ça, c'est ma maison. Je ne faut pas exagérer. Hein? Bon, ça va, merci. Papa Zaka, bon. Pera. Makanda boui, passer mobimba vraiment. Aboti, moi, Nagito. Papa. Non, ne va pas la dango. Yana, Tala. Yana. Ah, ouais, Tala. Mama, tete mama, namoya boye, masanga mindondo, ezangambo. Primis et kokina ngai. En tout cas, bisokutu, kote kuna, tozate. Bisose, primus. Pour la bisobasi, primus, endi mama. Bobo mangate na ndenge na pona oyo nga famille, po ya bisoba na njili. Soki oyo te wapi lisusu. Primus eza eloko mosusu. Loko na pona yango kaka primise Biso c'est mosala. Primus c'est mosala. Primus akoka. Primus apikata la poe. Pameli baponata la poya primus. Bendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus akokae. Y'a personne? Jamais que tu as pour ma cesse. Mais comment on a eu ma session on a tout ici. C'est bien de toute façon. Félicitations à projet Abinam. Bravo. Néga, on peut se revoir. Tu comprendras que Nalinga Kyo Mingi, Nalinga Kyo Koleka. J'avais cru au départ que on respectait le mot d'ordre des Tokanaki, Tomega Kosa la jeu. Tout ça la ruse potolonga par la suite, mais je réalise que et pas nayo c'est des choses effectives. Bolingani a solo. Vous aussi là tout ce que vous pouvez faire quoi. Dimanche vous le mariage et toutes mes excuses. Bah inulenga mingi. Mingi. J'ai décidé il y a pour voyager. Naza la tête en bossa mariage nabino. Donc bonne chance. Bien des bonnes choses. Et on a eu quoi ça? Le mieux est de ça dans notre copte. Il y a plus de société copte pour rêver. C'est pas que je joue les camions rêver. C'est pas quand il va se faire. Tu vois qu'on a un monde. Mais vous aussi, tu vois qu'on a quitté. Moi, je vais vous expliquer. La comédie, on lance la fin en français. Nous serons en les amis. Les amis. Tu vois qu'on a qui n'a à l'aise naïe, n'a la seconde lingue. Bon, nous sommes en île. Nous avons eu tout le cas de nous. On est d'accord tout le cas des amis. Il faut estimer, c'est normal, estimer pas la seconde ligne. Bon, vous jouez ça contre qui? Et puis, nanane. Mais niveau de commis, j'ai bien peur que ça soit comédie et ça soit tout. Quand même, réalité. Tu n'aimes pas si vous commis, mais pas que commis, on a. Nous avons un commentaire à 4-4 minutes. Tu vois qu'on a bien qu'il n'a pas la comédie vers la fin. Avant mariage, dans la peau, dimanche, on a tout le monde qui met au coup de voyage. C'est ça qui est bon. Bon, vous jouez ça là. Vous ça copté vraiment, moi, mon bel mobile. Donc c'est-à-dire que vous respectez Neto Kanaki.
Mais si, il y a un standing. Et vous êtes tombé au point, vous êtes tombé ma bébé pour voir aussi, mais là, qui est toujours cause. Oh, qui te reconnaît bon côté. Donc, quel était? Nalobaki, tu m'aimes encore? Bien sûr. Bon, 5 heures. Et ça, mais il y a un avion. Bon, décollage à Brazzaville, vous allez à 5 heures. Décollage est à 7 heures à Brazzaville. 7 heures. Ah, on a dit qu'on traverser le col des boîte, et on va à 3 heures. Si on a zolo baboye, à Brazzaville. Il faut qu'on a aéroport à Miami pour la formalité. Vous avez dit que mon enfant arrive à un état bien, que tout se passe comme prévu. À cause de capota, hein? Vous avez pensé à Balogana Boatou, yo pasteur Mubimba, pour s'embêter en Zambie, pour s'embêter en Zambie, hein? Mais yo si comme mécanicien, ils ont que les gars à côté, nous soyons à côté, ça m'a malchance. Wana bana oyo makamba satana yabisoti aza sacré aza béni nikambo tosalisa mabete tozana raison na biso eloko nozobanga banga bo ka téléphone kandi tokozwaki mama na sina komaki eza boye eza esilite ovika kazala na mariage wana na bango lobi mariage wana pe ya kozala ta mona pe ça se voit que rien de mal ne lui arrive au Mengo c'est que situation est changée. Bouleversement est côté. Comme j'avais dit, comme ça qui accord Nangai, donc. Merci. Yo tuna na nusugi nani? Nani? Papa, vous fumez Oyoki. Oyoki. Oui, bon-même. Allez, Telema. Malembe. Telema. Allez, Telema. Malembe. Naza ko Telema. Kende kufungola. Papa, vous fumez là? Vas-y. Vous allez. Hein? Fumez là, maman. Ngai. Naza mo. Bakangi yo. Fumez là nani? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Malembe. Malembe. C'est-à-dire que problème n'est pas échanger cours normal. Et bébé? Non. Il faut une solution. Quel licambo? Mais c'est la passion. Solution ndio kile solution ikoko Malembe tena ukende poto mezate na eli kama na biso il faut style na vanga na voyage nana c'est quel koko vendredi bonsoir papa nani olisus omoni nani na baki ye problème na biso et solution vanda koko se koko dio ko azaki domestique ya papa kodi kasi yoti papa excusez-moi, longola la continue toi là. Papa Kokodio. Ngai mama. Kokodio utauti poto. Kokodio utauti poto. Coco. Bien on a changé bon. Papa c'est. Kasuzo mon. Oluka poto. Auti poto. Beaucoup d'ani wapi. Nga nazo c'est la boîte. Pour la traverser on dit tout ça ba to j'avais 2 heures je crois. Non c'est la boîte. Boîte il y a uta okatse tant na monde bazo qui te pour surtout matatu kene to katsa Brazzaville natal na muli na moni kokose na meko benga comme par hasard abaluki aye non, c'est-à-dire que
akendeki na mikanda mabe na Bruxelles. Papa, va faire voyager ake kuna te ntango barefoule ya moni moakita na aéroport ya njili eza te nauti bakokanga ye akiteli na Brazzaville lero azokatisa ngai namoni ye mwana continue so eza te yango nazongi eza malchance badokima ne tout aza nango na vérité. avec le PDG. C'était juste à Matongo. Big manager. Matongo, il y a biso à na Bruxelles. Na Bruxelles. Tous na cafétéria na baninga nanga, tous au petit déjeuner. Tout d'un coup, la police est écoutée. Présentez-vous, messieurs. Je m'appelle Kokodioko. Exhibez vos pièces, s'il vous plaît. La pièce, c'est ma pièce. Passeport nanga, batali. Na sala erreur, na bosala ki kombo ya Kumfundo. Pour na voyage. Non, na voyage na passeport ya Kumfundo. To ba document tout ya mutu mususu, voilà ba document mutu. Alors, balobi ke eza ba document moko fausse. D'où ba kanginga ba refoulé ngai. Nani apesa ki document? PDG Masasi, yende appelle un voyage wana en guise de récompense. En guise de récompense, dans Moussa Saïlaki. Donc, il y a non, papa. Mais je vais rentrer, hein. Non, écoute, Coco. Non, je ferai tout. Écoute, papa. J'ai déjà Naïbi Bruxelles, donc. C'est quoi? Non, maman, c'est Bruxelles, hein. Vraiment. Moi, je vais l'aider. Je prends son affaire en main. Nazo qui n'est pas et immigration comme ça. On a un document complet comme résident à Bruxelles. Bako ça y est, donc on a prise en charge nangai ma mioso comme ça tout soit en ordre, en voie normale. Comme ça tu prends normal. Comme ça qui m'a sous de terre OK. Je dois rentrer. Alors pour cela zonga. Alors pour cela donc ça il faut un document naïe au soutien aux faux ils ont des faux qui pensent soutien hein. Il faut un PDG, Massassi, n'a pas ses rapports. Oui, mais ce sera pas PDG Massassi. C'est un homme très généreux, très gentil. Sans y ouais, n'a pas naïe, mais avant, tu voulais pas tu immigration comme ça. Mikanda, tantôt, calamité dans zone. Photo voilà. C'est pour couper l'espoir. Mon ami qui est l'ingio. Écoutez, Maman secrétaire. Patron. Ezoko azawa. Fait. Namoni était. Il faut pas qu'on ait une invitation au mariage. Jusqu'à présent, à ce moment là, et il y a une invitation et il y a une invitation. As-tu un message? La zobela, si on a un mariage, c'est pour la zobela. Et il doit travailler. Il n'a pas de contrat. Benga na shop. Kodinate kenemba on est dans la canne déjà. Kodinate. Azoti no zoden. Oui, patron. Ezo bazawa. En tout cas, patron, depuis le lobby, azomo na nate. C'est quoi comme même à 11h à Inam PD. Invitation na kabula siku. Et puis makameza lobby. Et yenga dali chef la protocole. Obi pas na nusu sana komi Ah, OPJ. Voilà, je trouve que partie moi vous avez respecté dentro au Kanaki et deuxième partie vous avez respecté contrat au signalité. Comment c'est quoi? Mon biloko ngana koma ka méchant. Ah. Patron, yo kangisa bango ba kende même prison hein. Magamuso ko yo ke la maweza te. Alors ça tenter siko pona ko la invitation. Faut aller bosso et siko
ndenge sikoyo mama opeja tindi boye c'est bakena bango signé te fallait pas signer chaque mardi c'est bakete patron ça faut noter tinga bango bakene prison. Alors on a décidé que faut passer de Doudou à Zonga à côté de ce cachot. Mais ouais, c'est une prison. Ah non, le premier PDG maintenant, Oyo, à ça ici, le tourisme. Balongo, c'est quoi cachot, prison. Prison, le zoom, les à la mort. Donc ça, c'est quoi le tourisme? J'arrive. La convocation, c'est qui va signer. Non, je vais avoir une décision, il y a prison là, moi, je vais aller Te mama, na moya boye, masanga mindondo, ezangambo. Primis ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu, kote kuna, tozate. Biso se, primus. Pour la biso basi, primus, endi mama. Mwasi akomela masango ekoki na ye. Primis nde ekoki na basi lokola biso. Biso, c'est mosala. Primus, c'est mosala. Primus, agoka. Primus, apicata la poe. Pameli paponata la poya primus. Pendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, akokae. Merci beaucoup. Comme ça, on va mettre fin à cet orgueil de Massassi. Je pense que c'est l'occasion. Mon fils, j'avais demandé millions de dollars. Comme dommage d'intérêt. Oui. Papa avocat, nazangelo kwa kopesa yo. Salisa ngai. Naza petit na yo na koni na misu na yo. Je pense type wana dédommagé ngai na kobosa na yo te. Mbongo zolo kwa yamwana no. Kokodio ko tu à la faire en main. Donc yo mutozo kumba likambo yo comme la version ya sika. Parce que biso to ça c'était déjà classé na côté biso yo mutoza plaignant. Tende okoloba devant juge nyonso oyo
ndenge vivre yango tant bakosambisa yo kolenga te parce que okomi na tribunal kolenga te parce que moni PDG na bino avandi en face na yo loba exactement ndenge balevaki yo ndenge basalemaka nyonso ndenge ovoyage ozoyeba te oprendre barisque ya minene mingi donc mbongo oyo je pense que vous allez parce que je lui ai promis de voyager na ye c'est l'occasion nasa iloba mikanda na voie normale obtenir un passeport en bonne et due forme ozwa visa na normalement au fout habillé tout que non parce que je peux amener des gens na ba document ndenge okendeki wana donc il faut vraiment ba document valable légal un document ba document ya l'état est bien comme ça vous allez libre na Bruxelles naza pas na souci à ozonga na Bruxelles et puis papa il a eu la chance hein sinon on pouvait l'emprisonner na Bruxelles avant nous à la prison faux et usage des faux donc ndenge ba il faut l'inquiéter c'est une chance bon alors je crois que on peut déjà partir. nde tozokende wana lelo makambo koloba susu bobangabanga wana ezali te masasi asazwami deja lokola temo na biso kokodi okwasi amonani tokobanda na ndenge ye andevaki mwana na ngai esika kende ye kotia ye aye kotia trouble wana aye kofuta bambongo epa ya akidia na mindondo oyo mindondo mpe kutu toloba susu atindaki na makasi nyonso wana ilifo ebima na ndenge abebisaka libala bango mibale na ndenge bakende kodekomande bakiti ye moto atindaki toye kobakisa oyo makambo ezalaki na ndako alobi makambo nyonso wana na ndimi yango mpo nga nazali homme d'affaires ti nga nalingaka nasukisa affaire na nga ti na suka donc ye moko andimaki yango omoni ndoya toye kosukisa makambo nyonso wana comme ça ye bakanga katozokenzela moko moni affaire wana liboso eza déjà classé po tolobaki kuna devant au PJ que entente à l'amiable donc toyokanaki biso na ye moto toyokanaki bongo te wana osopana te wana natika koloba ndenge nini nasinyaka makambo nasinyaka nayebaki yango d'accord oyebaki te mais ndenge eza classé tika yango ezala ndenge wana ebongo siko bozokende parce que soki tolandeli yango sikoyo omoni même côté na bino bini bondimaki te obetaki ye na kati ya ndako na bino obetaki ye mama nzela alobi abetaki ye nzete alobaki yango bien côté na bino mpe bakondane bakoki kozala soki tolandeli yango papa kindia alobaki azwaki mbongo pa dekomande mariage mindondo mêmement ndenge eza classé tobosana yango problème ezali awa ezali problème mosusu tobosana ntina motema papa sonzo ta yimo te yo bombango na motema lokola yo bombaka motema bomba na motema na yo mais kuna eza lisusu te eza classé ezali classé ebongo bozokende siko mpona nini non maman je pense que c'est clair nde papa sonzo expliqué yo dossier na nouvelle phase kokodi oko moto akomi plaignant totika ye problème nini mais ndenge aséquestré ye ndenge afaire voyager na bafaux document barisque wana nyonso abetisi ye ifa funda ye il va dédommager avion wana ngeki koyanonsa ye kasi boye tokende ntina mpe ezali ya kokende po moni masasi aza makasi mingi na koloba lokuta eza na ye mbongo mpe eza na ye bino kosamba na bino nga namona ondire bobangaka bamakambo malamu tokende na ngai nde na kosamba na place ya kokodioko kokodioko aza nanu mwana moke bamikolo bakokaki ete bake kotinye mikanda ya pambapamba kuna bongo mwana moke bakende kosamba tokende nga mtu na kosambela yo papa tozotikala papa sonzo ali ye moto baza na kokodioko asi alomaka minyoso bien na plainte et c'est ça qui va répéter là-bas pour compliquer tout ya mama te longile mwana so na parquet kuna ezaki bureau page kuna eza parquet kuna koganga ndenge ogangi na ngai Samson na kosamba mama on va pas faire la boxe dit mama ici maman totika topesa ye chance à remporter procès comme ça bikamona pe aussi oza sûr que bakokanga masasi na makambo wana bonjour maman bonjour non na iko répondre à la convocation ba tendelaki client nanga kokodioko yo nde moto ozo défendre ye oui papa kokodioko mama nazwi dossier na yo euti epai ya procureur de la république atindeli nga yango mpona instruction préliminaire donc après kosamba awa na parquet nsima nde ekei na tribunal lokola mpe yo moto okomi liboso moto akize nano akomi te
opatiente moke etilera koya comme ça toyeba makambo oyo ofundeli PDG oyo nakosenga ye kaka sava dossier na yo ezali awa Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman PG. Maître Massambia, l'avocat de patron Assassi. PDG Massassi. Maman OPG, je ne suis pas content. Nandeng to kana kiawa. Nazomona makambo zotamula na milinga na désordre. Il faut se présenter. Voilà maintenant naila ki invitation à mariage parce que na bala lobby. Parti moko za ko respecter ndenge to kana kiawa, parti muso za ko respecter te. Notamment il y a pasteur Doudou nazomona bango te bazo ko signer te ne to kana chaque mardi na tongo. Et Elombe Akimi, Guillaume doit aller charger pour une invitation na mariage nangai non, azomona te charger protocole les alliés. Azomona te, je sais pas mariage na kutala ndenge ni invitation jusqu'à présent na qualité pour la ngamu ko PDG na comme une invitation pour na pesa na kata bureau. Donc naza content na action na. Alors tout na ko reprendre siko plainte. To révéler siko yo ba mona makala soki ba kolega soki leki maganini leki makala ba ken ba kota pour que non les rona ba koyeba que non justice zani na Zairawa. Oui, madame OPG, le patron à lobby, nous ne comprenons pas pourquoi il doit être convoqué alors que le premier dossier a été classé. C'est quoi les convocations, monsieur Tsozoko et Batetinani. Les campagnes de Cécile, mais Tinani se soit convoqué. Bon, concernant le dossier à Liboso, il y a Zoloba. Bon, Zoloba, Malbami, Balé, Zokesana, Zoloba, Moussous, pas Zoloba, Moussous. Mais Batouana, Bazana, Tina, on s'est présenté le sous-soir à Té, Baroya Ponani. Parce que, il suffit de menaces. Il est parfois menacé encore. Parce qu'il n'a pas menacé juste. Non, excusez-moi, il faut expliquer à ton client ce que signifie qu'il entend à l'amiable. On a terminé ce dossier, on l'a classé et c'est pas encore expliqué. Pardon, maître, tout doit ma bête. Tout doit ma bête. Tout ça, excusez maman au péché. N'a pas menacé. Maman, bon, même, tout côté, il y a là. Avant, il y a un soy. N'a qui paye à monter. Mais tu as un kiawa, non, tu as qui paye mon ingati. Nous avons des menaces. Alors, tu as la mise, ma bête, dongolingaï. Dongolingaï. Nous avons qui paye à dongolingaï. Nous avons qui paye à dongolingaï. Nous avons qui paye à monter. Ils n'ont pas menace. Ils n'ont pas menace. Donc, vous dites que le dossier va classer. Le dossier va classer parce que vous avez libéré. Par quel ordre le dossier est classé? Par quel ordre? Je vous avais très bien expliqué le problème. C'est par votre volonté que au Sengaki, Makamona est traité à l'amiable. À l'amiable, mais pas pour classer le dossier. Classer, ça veut dire que Bokoki Kozon va se mais qui avait donné cet ordre maintenant qui va classer le dossier? Personne ne pouvait donner cet ordre si ce n'était que vous-même. Mais dans le bas du Toyokani, oui, on met les dossiers à côté, c'est un dossier qu'on perd. On l'a mis à côté, on l'a mis à côté, on l'a classé. Il faut pas zonga, baya pour signer, on est au Canada. Bakoya pour signer, je suis soutenu, monsieur Matati. Bakoya, je suis soutenu. Baya pour ça. Donc, on a basiko qui vous a menacé. Famille, vous soit menacé. Il y a pas en fait, Bakoya pour introduire le dossier, on a la plainte contre Basuana, comme ça, on convoqué Bango. Mais pour le dossier, il y a Liboso, il est déjà classé, moi, il est toujours exact. Maître, je crois que ton client jouit quand même de ses facultés mentales pour le moment. Écoutez, il n'est pas menacé, il n'est pas menacé. Vous n'êtes pas médecin pour mettre ses facultés mentales en doute. Il est vrai qu'il connaît les problèmes, mais il subit des menaces. C'est qu'il dit vrai. Il n'est pas menacé. Mais pourquoi sommes-nous invités? Pas les niveaux de problème est salito et pour nani vous allez convoquer, c'est tout. Mais il fallait tout na wana liboso ke opanda kotomboka pamba pamba. Nakoselika maman au pays. Toyokani malamu mais siko na moni non ba contre tembandi na makambo. Awa ozali accusé. Donc bafundi yo na monsieur Kokodio ko oya vandiwa. C'est quoi encore Kokodio? C'est quoi ça? Une marque de voiture, une arbre. C'est le monsieur peut-être. Hein? Ngai nde na fundi yuko. Il y a aussi une personne vivante, c'est celui-là qui parle. Ngai nde na déposé plainte contre yo na makambo oyo sali ngai. Oyebi yango bien. Kokodio ko oza na parole. Limbisanga ma. Nani yango yoyebi eki? Ndana tuni nde yo, mutu afundi yo ye. Oyebi ye,
lokola oyebi ye te vanda calme comme ça ye ayebisa biso makambo nini aye kofundela awa mpo oyeba ntina baye kotika oloti ngai to ofundi mpina ngai wana oloti ngai oyebi ngai te ndenge osoloba bon papa kokodioku mama yebisa biso ntina oyo ofundeli PDG Masashi awa merci mama OPG soki na ye awa ezali mpona réclamer droit na ngai na ndenge ya droit de l'homme mpo makambo PDG Masashi asali ngai nakoki yango te yango wana ye awa epai ya leta akata likambo oyo adedommage ngai asali ngai bamakambo moko ye aza wana yebi yango yebisa biso yango makambo oyo asali yebisa biso mama mpo biso nyonso toyebi yango te c'était un lundi nazali mwana ya mosala epai ya paster Kwedi ngai nde mwana mosala na ye deux gangsters bakote parmi les deux gangsters nayebi moko chauffeur na ye chauffeur ya PDG parmi les deux gangsters oyo bayaki koenleve ngai Chaba balikote ngai bakotisi ngai na coffre à voiture bamemi ngai na lieu moko inconnu na nakoma place wana te ntongo nango mama etana etika na PDG ye na chauffeur na ye wana bafongoli ngai basinga banongoli ngai elamba bakangaki ngai ye yo PDG atuni ngai ozoyeba makambo nalakaka yo nini soki oaccomplir mission wana kotinda yo na kofaire voyager jusque là yo yebaki makambo oyo alakaka yo alakaka ngai ke po apiaka ngai enveloppe moko nakende kotika cadeau ya mariage epai ya elombe ke soki nake natikeli ye akofaire voyager ngai du abimisi mbongo abimisi passeport abimisi billet alobi voyage na yo yango nalobi papa me kaka boye na ndako nakolaka te nakokende kaka boye o te okokende kaka boye tokei na la concert na lingwala nasombela yo baveste asombeli ngai deux vestes sur place chauffeur na ye afi voiture adémarrer avant tout wana na passeport wana alobi ke dorénavant kombo na yo ekomi Kufundu Ilunga achange ngai kombo nalobi ata babenga kokodi yo kokondima te kombo na yo eza Kufundu Ilunga passeport oyo ya yo ikaka chauffeur na ye adémarrer voiture tina nji bwingi mpe ye neti liseki mama naza kondima te ngai na kati ya bwingi wo tina kati ya Bruxelles ngai na kati ya Bruxelles nazokama o ngai ko sans que baboti bayeba puisque nayebisaki eke tokende na signale baboti alobi moyen te tokende ntimi mbala moko pa nga na kati ya Bruxelles ngai nakomi na poto o poto mboka kitoko ntongo nango etani tokomi na cafe bayambaki ngai na PDG Bayonne wa Bayonne toza komela petit déjeuner tout d'un coup police ekoteli biso présentez-vous Bayonne wa Bayonne s'est présenté ok et toi je m'appelle Kokodioko et tes pièces s'il vous plaît la bimisi passeport la pesi mundela ngo oh mais ici c'est Kufundu Ilunga bakangi ngai yango wana mama na ye epai na yo po l'état ezali ngai ezali yo ezali ye na ye bokatela nga likambo oyo soki oyo ye asali ngai PDG eza malamu ou bien ndenge nini mais sur ce nalingi adédommage ngai 1 million de dollars suite ya torture ndenge abetisaka ngai ti lelo mama mokongo eza ya ngai te eza ya nani avion wana elingaka ekoya na océan mpo nazalaki nango yango wana Vous ne m'avez pas dit ça? Si, maman. Ce qui n'a conseillé au présent. Bon, PDG Masashi, oyo kindenge papa kupojo kwa sambi. Yo sikoyo, okoko yebisa biso oyo pe oyebi. Nakasi oyo ki motif penza bali kofundela yawa ya wana. Mama na sekena mambo ke, kutosala nga pasi. Kosalisa mutu na mukili. Eza mabe. Mutu nyonso kosalisa muninga so muninga za la possibilité te kosalisa ye. Aza na pasi yo zwiye kosalisi ye. Amoni poto. Na sali mabe. Do bolamu na nga moko sikoy baloki linga inga na koy mutu mabe.
Un pauvre netier qui n'a pas de moyens, aïe, qu'on ne pas PDG Salisanga, na salisi, batoise belé on a salisi. Monsieur Massas, je crois qu'on a un drôle de façon de salisa bateau. Donc, il y a salisa bateau du bosso, au kangissier, au bétissier, au enlevé, qui par exemple? Qui par exemple? Même là, Nico? Non, mais t'es caca, t'es caca. Si comme un camion, il y a moyen, fais ça idée, loba, c'est quoi? Je ne connais rien de ces dossiers, vous avez des problèmes au sous. Il y a problème au sous. Non, mais s'il faut ajouter l'argent, j'ajoute l'argent. Mais c'est quoi le bas? Vous êtes mon avocat, le bas. Un travail correct. Ah, voilà. Quand vous me dites la vérité, moi je... Vous n'êtes pas un avocat. Mais comment? Vous êtes un billet sauvé. C'est ce que je peux dire. Mais comment? Vous me permettez de m'insulter? Moi je fais un... Mais on allait avocater parce qu'il y a un problème maintenant. S'il faut de l'argent, j'ajoute l'argent. S'il faut de l'argent, j'ajoute l'argent. Devant un problème dont on ne connaît pas la cause. Mais si quoi comment mettre son dos? Attends, il y a un campus de Kinshasa. Il y a un campus Nini. Des Maluku, ou bien campus de Wab de Kinshasa. Je ne suis pas avocat comme maître son. Ah, vous allez de mon côté. Là, je regrette, je suis obligé de vous quitter. Excusez-moi, madame. Il y a tout ça. Il y a combo, il y a fruits, mais sauf avocat. Il est incapable de reconnaître le meilleur service que je lui ai rendu. Il me met en face d'un problème dont je ne connais pas la cause. Non, je regrette. Non, je me rectifie. Je vous dis, mais non. Attends, il y a quelqu'un dans la rancunière. Il y a dans la rancunière. Jusqu'à la fin. Faites attention. Et vous remboursez un bon oignon, on a fait ça. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons porté plainte. Maman PG. C'est la plainte, tout de suite là, nous avons je verrai mon ami le procureur général. Il faut aller au avocat. Ce n'est pas un avocat, ça. C'est un manga. Oui, un manga. On ne peut pas l'appeler avocat. Ça va. Problème, il y a plainte, il y a avocat. Il y a un problème déjà. Vous allez hein? Oui, vous avez problème bafondeli awa okwei na kati infraction munene pona enlèvement outi ba otindi ba bandi bakende ko enlever mwana bato bakende ko tia na isika moko oyo bato bayebi te bon donc ba faux et usage de faux ba pièce ya lukuta ko salisa bato ba mabe ba ndenge wana ko ki faire voyager na biloko ya lukuta oyo ezali na ko esengeli te na loi donc makambo nyonso wana ezali na mutu na yo PDG Masasi d'où naza obligé ya kokanga yo tout de suite là. Merci. Kokodio, oyebinga bien. Oyebinga très bien. Naza mungu ade naza pili oyebinga bien. Kokodio oyebinga bien. Ndengo to bawana oyebinga très bien. Na po ite. De dommage ngai nde ba makambo yo salaki ngai. Toza na leta. Mama opejo. Toza na leta. Il y a quelques minutes à l'heure de connaître bien. Elle venait tout de suite là. Attends comment on a dit Kokodio ici. Mais ndenge ozolobela ndomona kaka boyebani bandaka yebinga parce que ndenge nazotomboka na avocat na ngai seki yebinga bien comment nakokosilika oyebi yango bien faites attention foloba makambo ya solo foloba babétise te soko osambelaka te mawa mingi ya PDG mama mingi ata kutu balobi zaire yango etengami ndenge balobi etengami tokomisi nyonso na pante etengami te bino ne bato bozo kotengama zaire baza nango bien maître sondo na nini tozwa comment Dieu qui a créé les zaire etengami te yo maître sondo yo oprovoke ngai te tozwa na mabe te mama opesi mboka etengami bato batengami orke bato bazotengamisa mboka bangoyo mais sikoyo yo na ndenge na presiaka yo vraiment soki moto aye koloba sa bapreuve boye eza te bepreuve eza nango te mbala moko ondimi ke nini ezolakisaki oyo ye alobi eza solo nini ezolakisa oyo ye alobi eza solo batangi bato baleve ye basali ye boya te poto mais nini ezolakisaki eza ya solo seigneur kokoti oko soki bepreuve emonani te soki emonani te nzambe bongo nga lobi nyonso nakoseli yo ozoluka bapreuve mama wapi bepreuve eloko ozoluka nde preuve wapi bapreuve wana talinga ete mama aza atindi biso alobi yo lokola nani ozaka encouragé yo chauffeur na ngai napesaka confiance bokende bo enlever monsieur Kokodio comme azali témoin gênant na baproblème naza nango sika siko na parke soki Kokodio bamonani nga na bebi yo kende o enlever comme nga nayebaki jour mpe tokei totoke porte nga alataki masque to enlever Kokodio tomemie na ndako moko ya PDG esila te na monga fu mama yebi mpe moto bazalaka na ye wana bazalaka mibale alobi ke tozalaki mibale problème eza te nga naza koconfirme
dossier to enlever na ça qui peut ba démarche du bosso ya ba passeport yo to sala ki ba démarche to déjà mo tindi fou confundo yelunga yo to sali si biloko wana ngani asala ki nyoso wana azo ipe passeport na ye na kende na tike pe na aéroport on voit chaque station ndo memanga ya njili akepe poto après tout bon namoni likamusu ezali te est-ce que PDG mo ka sous ba makamne mususu ya mabe ya liboso ouais aye moko ouais liboso même na détournement mo ka sala na nini ya conteneur na matati wana te wana lobi te problème de chez ezali awa ezali kaka ndenge olobi vérité omoni mwana nzambe alobaka kaka si biso bana nzambe il faut koloba vérité donc yo ondimi yo moto okenda kosala enlèvement ya monsieur Kokodioko boke na ye na ndako ya PDG esila te yo moto opesaki bafrais d'émission si napesaki ye mpe mbongo na zwaki nyonso wana ça va lokola oyebisi biso vérité omoni mwana nzambe ifo olobaka vérité zela mokie elekaki malamu naza na ntina kolobisa yo te oyokia naza na ntina kolobisa yo te katwini yo ngaza na problème non nalobi kaka ndenge yo lobaki ke na confirme ndenge to enlevaki monsieur Kokodioko mais yo moko lobi olobi so chauffeur nanga azalaka honnête makambo tonga na koloba komonaka ezala net ngabe nalobi ndenge yo lobaki okokobana te makambo ya bien bakolanga makambo ya pamba na bakoli makambo problème ya ye eza lisusu te soki olingi koyeba mpe nani chauffeur na yo awuti kondima awa makambo nyonso oyo yo owanganaki ozali arrêté awa mpona enlèvement séquestration na faux et exact de faux ndenge osalelaki mwana oyo mikanda ya lokuta mpo outi koloba tout à l'heure lake mboka na biso etengemi mboka na biso etengami te eza bino bato nde boza kotengemisa mboka parceke bozotambola na honetete te boza na kati ya bamakambo ya molili trop comment un PDG akokozala na bizaleli na modele oyo ya yo wana ndeni mboka oyo okende liboso soki bazali mitano ya boye na mboka makambo ekobonga te papa mama nga se nalobaki yanga vérité olobi vérité na sepezongi bon natika voiture wana okokende pai moko te na yo mpe okangami parceke oza compli maître sombe maître bo okokende na bino maître sombe bon yo okozonga lobi oya kosigné procès verbal na yo mpo totinda le dossier na tribunal zongelanga lobi na ntongo awa merci maman comme ça entre temps bango mibale baza na cachot na dossier na bango kokende mbala moko mais okoma ntongo mpona merci maman boni ozolisile maloba nyonso maître sombe voilà on peut soit vous m'attendez pour 2 minutes là je termine ici maman yo lobaki soki nalobi vérité olobi vérité yo mpo oza complice ya PDG ye aza malfait problème eza te mais lobi nde so boke na tribunal nde makambo koyebana kolobaka biloko apambapamba nalobi noke mokolo akoyaka te kasi aselemu kaka toza na ntango mais biloko wana nyonso oyebi ezalaki mabe okokotanga na bamakambo boye okokende koswanela koto oyo zali makasi soke boye botikali awa mama emoni nasikilaka tro papa chaba yo kotana kenda na kasona mama ndiko sambisa biso nasimaka balobi ke yo kende olongola cravate otikango wana bopusa okoloba makambo ya malamu te makambo kaka ya mabe na monoko longola mpe oyo cravate po eza bilongo wana kolongola kuti nazoka nanga molonge oni mama nga na yo tuyamba kumvwangana tuli bena muntu kakone bwalu tuyamba kumvwangana bwalu tena mona bibi bili mwabe bichibwa tushibe yangana tango bosalaka mabe boyebaka te ke toza bandeko donc makambo kindeko eza te so tolandi biloko wana mboka ekobonga te bambebe nyonso oyo osali obatika yo kaka bongo okende kosala mabe mpo parceke aleka kumvwana mubitulu mwata wani mwangu iwani mwata bana wani mbona mubitulu tuli bena muntu mbona ningu kebele na sindangu wabiyo
Merci beaucoup. Avec des passages pour ma colis. Un instant, tu vais faire la liste de l'histoire. Les alliés colis et les alliés. Ah bon? Les alliés? Colis et les alliés. Alors, ce que nous avons car, on a une voiture seulement. Non, non, non. Bon, c'est là, on a des alliés, réclamation. Et il y a pour. Si que la ville on a un dame. C'est important là. On a pour le pain. Alors là, on va payer combien? On a beaucoup de l'eau. On a pour le TP, ça veut dire que nous avons la colline, nous avons la catanda. Beaucoup de l'eau. Ça, c'est très intéressant. Vraiment. Bon, alors, la maman. Et bon, on a besoin de maman à Londres. Bon, oui, nous avons un service de communication, donc ils ont direct. Donc, vraiment direct. Non, non, non. Oh, je vais te bien que. Tu as vu ces ados, au Sololi, au Kéi, Mbalamoko. Même balette. Oui, balette, tu peux Kindaka, oui, au Tiki, Alexandre, c'est un service à courir, oui, au Tiki, va courir à Binoa, c'est rapide. C'est vraiment express. C'est express. Papa, moi, je suis au temps, je suis au moment où tu as tout le monde. Mais malheureusement, il y a un peu de la photo. Papa, on a dit à la. Ça va, votre enfant, ma copine. Au savon, on a passé un andar pour vous, là-bas aussi, la Bino. Ça va, merci. Merci, hein. Au revoir. Allez, à tout moment. Ok, ok. ekomi lisusu kitoko koleka ndenge bolingaka. Tia mateka aksa na lipa elengi ya Bakendo juste toi. Bah Oumeli, sous la un quart d'heure, qu'est-ce que c'est? noko bamengi na lipati bake na agence Kin Service Express pour retirer colis ya mariage euti Londres pa ya mama ya lipati na Kin Service Express eza musika. Bon, direction générale eza na immeuble Masamba awa na centre ville, tandis que dépôt ya Kasavubu eza na croisement ya babalabala Maringa na Chaba kaka na zone ya Kasavubu. Ah bon? Oui. Euti Londres. Ah oui. Tiens, ça me rappelle ces jours tu passais à Londres. Et puis ça va juste à côté à restaurant Mama Pasta à Vibouenga. Mais ça très fatigué. Maman. Maman, vous avez ce rapport. Place où tu n'as pas maman moi ici na koma qui. Bana na yeba que abimi aske na zone pour régler problème na ou mais na soka yebo na zone sima. Masanga namba tia ngota la piote. Mais il y a un congélateur. Ce qu'il y a comme ça, c'est que la ciba ça va. Mais papa ta yo mo kotanga ngwe ko ngo pusa. Ota misika na pusa makelele ni. Basa bana okay, na bana makelele. Ata bana ya kwanza na bana makelele ni. Kino ko mukela na te pa ya to de pa dimbo no ti. Pa dim froid. Ebo. Na quoi? Mo ka lo mo fondo za ozo la ta lo na mobile te. Bon na okay, na okay. Ma fait tu na bati on a au frais. Papa tunne na na ta yo. Non, place maman tinenga de maman na kaki motiki na sala ita déplacer muke. Mais falo yes ko za mobile tanga na timbio ya bini. Yo ke no luka mutu musu. Sala calme na osala ko sala calme. Sala ko kenda kana no ko. Na ko kende to solo na beau frère. Fatigue gagné nyonso parce que bolingo ba trop hier palabre bo baluka boye. Beau frère da bino moko. Ezala kandenge wana. Non mais le monde évolue, bon mais pour s'adapter le wana poto hein. Donc tu voyais papa ici. Parler beaucoup. Ça c'est l'aliénation mentale, ne soyez pas aliénés. Biso awa mariage bokoko ezaka temps mingi. Il faut que les deux familles arrivent à finaliser ma camion sur l'ibala. Il a tout. On a la mariage coutumier, ceux qui famille à moitié la jupe, déjà quelque chose d'autre à l'espèce. Il faut du balai salam. Il faut. Plus de la salle africaine, sur le la preuve, il faut toujours qu'on a la tradition, la coutume. Ah oui, la coutume reste la coutume, la tradition. Donc de retour. Bien l'évolution. Ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps? Oui, une demi-heure. Ça va? Ça va bien. Nous, on était dans les cours. Ah, vous les avez finis? Ouais, on vient de finir service. Là-bas, on a retiré un colis. C'est bon là? Est-ce que c'est arrivé dans les bonnes conditions? Très bien.
C'est une agence organisée. Beaucoup moins comme on le poto, on dirait. Tu ne sais rien. Tu ne prends rien. Oui, évitez. Un peu comme c'est la même chose. Il ne prend rien, Thomas. Donc on a offert quelque chose à Gaza cassé pour la zone de lobby. Justement, quand on est cassé, on prend un remontant. Non, c'est pas que nous, je ne sais pas prendre ça, mais quelques temps après. À livraison domicile. Bientôt, là, ils doivent être là. Donc un service porte à porte. Oui, entrez. Ah, voilà, ils sont là. Vous disiez qu'ils sont rapides. En tout cas. Landanika. Voilà. 10 express. Oh. Voilà. Pourquoi c'est pas vous? Un peu d'André. Bon délivré. Ah, bon délivré, voilà. Oui. Maman a signé. Ou bien papa. Papa a signé. Il fait la gâte à la Papa, c'est papa. Tu fais ce que nous allons. Non, non, bah ça me va. Maman, ça. Comment ça, la situation là-bas? Bon, c'est quand du passer, regarde. Papa ne va passer. Tu l'as laissé à la maison? Non, il est sorti avant moi. Il a vu dans les cours. Non, peut déjà partir. Comme ça. Il n'y a pas. Tu connais pas, hein? Non, juste comme on a salon, va modifier ce qui. Et puis on passe te régler mbongo ya batwana. Là on a pris des produits cosmétiques pour la majorette. Na Harlem côté Azando là. On voit Néné, on ça va, on pourra passer. Bien. Chez qui? Comment on a dans l'excès? Na bande ndio nini ndakati. Bote kaka ba produit. Ah ça va. Donc tout ça tout est vendu. Papa, oui. Ok, ça c'est pas notre affaire. Voiture, quel contact ils ont à besoin? Papa, vite, ok. Ok, à tout à l'heure. Mais ne tenez pas assez, hein? Oui, oui.
Mesdemoiselles, Messieurs. Ah non, 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 non. C'est-à-dire bateau yo ba sengela yo kota te ba ye, alors il faut de temps en temps aussi à moi ordre. Ça va. Donc l'accueil, excusez-moi pour moi croque en jamboine. Je disais donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, bonsoir. Vous êtes formidables. La famille du pasteur Kweti et celle du pasteur Doudou vous remercie d'avoir répondu à leurs invitations. Nos remerciements vont particulièrement à la direction de la maison Kinmazière qui nous a offert ce beau cadre. Nos remerciements s'adressent également au sponsor officiel de cette manifestation, la Bralima CIB. Bien. À vous, nos invités, recevez nos francs et sincères remerciements pour votre spontanéité et votre disponibilité. À présent que le trouble fête est hors d'état de nuire, lui qui narguait la justice et qui se trouve aujourd'hui pris dans son filet, j'ai cité le fameux PDG Massassi, nous pouvons enfin nous réjouir du mariage de nos deux enfants, Lipati et Elombe. Sans plus tarder, trêve de discours, et voici Lipati et Elombe.
muke. Nasengi naloba mwa muke. Nakoloba boye. Ololi ngai. Ololi nga bino nyonso. Me boyebi ngai. Boyebi ngai. Bamutu baololi nga oyo kutu baokai kosimba tanga na nzoto tene baololi ngai. Merci. Mutu malamu bandimake na mokili te. Ndembo na se boyokanga mwa moke. Nasengi boyokanga mwa moke. Nasali nyonso na ndenge na nga kosalisa bato nasalisi bato oyo moto amawa nasalisi latisa bilamba nasalisu ndenge na yawa na preparaki bilambo eutaki États-Unis mpo na mariage na ngai nazalaki na teni ya smoking ya mariage komande euti États-Unis ekomi awa nalati yango nakoma na paroisse nakutaki mwasi abali na elombe ezali mokili olingo bala mwasi na yo badetourne yo nandimi na détournement osali ngai nazongi ndako nalongoli bilamba nakayaki bozolola mpo na oyo nalati oyo me nazalaki na oyo te me nazalaki na smoking na tien de mariage kasi bato ya mitema mabe oyo nga nasalisi bakoteli nga fiti bakoti nga na makala na remercie bango me nalimbisi bango bomitia na nakolela te nalobi bien nakolela te naza mwana mobali nakolela te mpona détourne basalinga nakolela te nasalisi bato nga nakomi motu mabe me nasengaki nzela na makala ke nazobala lelo yango babimisi ngai me bapesi nga mpe moto ya makala asurveye ngai me détournement ndenge esalami ke nakobala te me nalingaki mwana mwasi oyo lipati mingi koleka me naza koregrete ke papa poedi nafu ebomonte ngai parce que jusqu'à présent boyebisaki ngai te ke bokataki libalo ya ngai na lipati boboyaki ngai boyebisaki ngai yango te justice andimaki bato bino to bondimaki ngai ntango nazoya pardon na ngai nakosala papa poedi ondimi ngame détournement osali ngai likambo te me nalimbisi yo kaka me nalimbisi yo likambo te kasi likambo te naza normal te me boyoka maloba na nga kaka nasengi soki bokopermettre nga na ndenge nalingaki ye ndenge abali na ye elombe likambo te baokenda bango nga natikali na kozongo na nga makala me bopermettre nga ata pour la dernière fois nafongola na ye piste awa bandeko bandeko likambo te
likambo te mais bozongolola ngai boboyi nga na bino na lipati mokola suka nayebi te bozobanga nga pourquoi et bozobosana ke masanga bozomela oyo eza na mbongo na ngai fion e bozobosana ke place oyo tovandi awo na kini masiere moto aluwa awa ezali ngai eza na mbongo na ngai ngana nakoporte bino plainte lelo lokemo posali place na place na ngai mais merci boboyi ngai likambo te mabe oyo ngai nasali bino bolimbisa ngai mabe oyo ngai nasali bino nasengi bolimbisa ngai pardon mingi likambo te oyo bino mpe bosali nganga mpe nalimbisi bino likambo te mosi ya makala mpe azali awa olokola na rate na mariage na boboyi mpe na bina na mwasi mais so bokopermettre nga kasi navanda epuis navandi wana bandakala boservir ngai te likambo te epuis boyebi ngai boservir nga te likambo te mais so bokondima navanda tia mwa moke na asiste kasi na asiste na nga na mariage navanda so bokondima solo likambo te lokola boboyi na bina boservir nga te boboyi na asiste na mariage likambo te me bokoregrete nga mais yo obotoli nga mwasi na ngai yo mwasi oyo ya ngai obotoli nga me nalobi tambola na hélicoptère kaso na mokili tata awa nga nazongi makala yango mpe nazotonga mpo eza volonté na nga moko kaka nazotonga merci nakozwa bino nazongi makala